Oh, bah, tu m'as quel est dans mon banane? Bato zo mona bato beta musique ezanga tina wana. Bato ngo banane naza posa na babango. Yo moni na zo beta. Nani azo beta? Bonjour, bonsoir à tous. Place Bolanda Bisso, toujours dans Libanga TV, Super Libanga, na Bino, toujours avec votre journaliste préféré, Alrib Kapinga. Moi, ça pimba zanga lisumu, moi, ça kote nanda koute, na yambela kibino. Na kibino animateur ya Jani Pacha mais journal lelo na plateau na nga na yambeli bino ba bebo ya kitoko bozomona baza ba dansage ya Jani Pacha. Alors avant to banda émission na biso na pesi bambote nanga na mama Betty Masengu mama de coachinga solo la reine mère donc na pesi bambote na ingénieur Dav Mubama bambote nanga na caméraman Josué place à Zali toujours ba image kitoko azomemela biso. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment on est? Rihanna. Rihanna. Hey, Rihanna vraiment. On a sentir que on va connaître Rihanna kobina pia. Ya solo. Ok Rihanna nakata orchestre oyo place oyo kobina lelo elo koni vraiment epesa posa ya obina. Ngana mwana pale. Natala kaba émission ya Jani Pacha kande bolika kana plateau. Nde pusanga pena ya. Na ya awa na mona ba information na e makambune nyoso eza tokos. Nde na kota kana moni non. Ça va bien vraiment. Et on a tikalaka. Ok, bonjour ma chérie. Bonjour. Comment on a ni? Dordienne. Dordienne. Wow, n'est-ce pas indien kaka? Santé ils ont normal quand on mona kataka Jani Pacha santé faut ça normal vraiment et bien qui peut bien kitoko kasi taka leader ya soin qui lelo qui lobité. Ok, merci beaucoup loba kitoko au banda makambo danse na neni nous bien au kokisi combien des années na katia danse. Non on a ko bossa na parfois pour na mutu mais ko zala na pas na musique na za vraiment makasi na musique na wumeli makasi na beti pa vibrator na wuti pa garçon ba benga keso pe montana kamenga autre ka musique a komi mpandi mususu lelo ce qu'on a yoza pas Jani Pacha dans sa musique. Alors pourquoi et pas vibrator le moi point? Non ils ont pour na débattre zaka makamba mokili nga mona préféré na comme lo pas Jani Pacha et on n'a pas Jani Pacha. Alors lelo solo ngwe pas Jani Pacha est-ce que okumise sundengo okumise linga e a? Non na lo na ebité eza vide et parcours a vinde to tambola so moni ya malamu ozala so ya mabeta ka Jani osala nga betaka ni na zaki miyo to so tali mais lelo na comme moi ya solo moi sourire pe bien pesali taka Jani Pacha. Alors yom to bando bina kuna mais na Jani Pacha danse nini o yeli biso vraiment? Non ezalité bina mutu oge mutu bina mutu wa wana eloko na yo bana moko donc eza musique to sa musique biso to ki pondu te to sa nde musique ki lelo ki lobité. Ah bon? Wow! Ah bon, c'est pas ici à ma cassi. Vraiment, vraiment. C'est l'ambiance na plateau. Bah, fan beau comprendre. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va bien. Comment on a Merline. Comment on a Merline? Merline, c'est juste un prénom, mais peut sinon non. Non, non, ils a Sanga. Merline Sanga. Asanga. Asanga. Aux hommes de Équateur? Non, non, de province orientale. Ok, Asanga lelo ndengoza danseuse et pas Jani Pacha boy. So mbala mona ni pa bala. Est-ce que kondima? Pourquoi pas dans moi si fona bala? Alors so alobi okobina lisusuti o sande.
wana nde bominga poko bineza don na ngai wana eza na kola nango na botama nango na botama pena nango na yokola te na bo bébé ya musu na libu mama na ndako bina tana kolika muta pekisanga ka bona ebite face à mambo Jani Pacha sala ngai mais asalo makam Jani Pacha sala kayo alors à honorer yo vraiment à honorer yo donc eza suffisante comme Jani Pacha zo sala soka sa abia sala nyonso wana neti Jani Pacha sala nga pona zala ndeza bat ba otala nga na TV na ebite so boyebi nga bien Merlin nazala boete Jani Pacha sala nga pona zala avant oya a ozala yo avant na nazaki na ute pas miel de son mais kuna penza show ya musique ezate apena na découvrir show ya musique so na bina boy na sentir net na komi likolo. Bonjour, merci beaucoup Naokio. Bonjour ma chérie. Bonjour. Na mon monde de musique moi tentire salut bien makasi kombo na Esther. Esther. Esther kombo kitoko moi moko ataya bien. Esther nakobina nao. Elo ni na sikomeme pa Jani Pacha. Elo asika ka yango. Ma yali mbondo mama me yala tabina Jani Pacha atika batika muziki. To betande musique to tika polémique Jani Pacha lobi tika musique betande musique. Mais naebi na ba orchestre mususu donc avoir besoin neti bino ba chéra kitoko boye ai nzambe nanga na zolela vraiment ba chéra bien boye ba nzoto etonda boye avoir besoin bino bo matana podium donc ba koki kosani il faut ba monisa bino pasi bonika ba catch ba mususu leader abimana bino ezalate apenza penza école Jani Pacha penza pa msa bazali quoi tonika batenite tonika nini te au monde to fani pana ba kiti lo kwa yemo leader na biso fani na kiti pia boye aye pia bo ba danser bo ya to vandi to beta leader na biso masolo mais ezate lo kwa ba leader misus face ba leader en misus no ba leader ni totanga ba kombo te bango non c'est pas déranger neti nani vraiment bon semaine prochaine soye non tango oh vraiment c'est l'ambiance bomoni bana Jani Pacha ne bazana esengo le kana émission na biso ba fan na biso bo s'abonner please na FC bino na Libanga TV bokozala dessus te boza dessus te na kacha super Libanga elongo na journaliste na bino moko ya pembe donc moi ça pemba zanga lisumu mama Betty Masengo moni o mondenge bana Jani Pacha ba sepelisio ba pesi ba réponse mo kitoko donc na moni to comme na suka ya émission na biso ya lelo ma chérie okopesa ba dédicace na yo ba mbote mabango za nango ko bwaka na pesi mbote na ngai pa mama abota mwasa taya talo lokola ngai Riana mama mami ekanga na pesi ba mbote na papa na ngai papi na pesi ba mbote bandeko na ngai na mobile na ngai asala ngai na zala minso trésor na pesi ba mbote nyonso. Wow ma chérie ba dédicace na ba mbote bon nga na pesa kaka ba mbote na ngai kota patron na ngai Jani Pacha place azali ba mbote 3 na pesa pe famille na ngai famille Kasenga Marie place ozana ndak ba mbote 3 na pesa bébé na nga moko bébé bienvenue na pesa pe la bosanité maître na ngai asalanga toujours pona zala maître Seda place ozali moi mon bala ngala mo seka na peso ba mote place ozali yo mo pe ba mota trop na peso ta. Merci mon chéri. Mon chéri bambote na dédicace bon na pesa président mo Pacha na pesi bambote beleta ka mto sala ngana za mikolo na pesi ba nyonso baninga ka Android d'ordi na pesi pino bambote famille parka na pesi nyonso bambote taka ba konji na ngana so maître Seda mto sala ngana zala na pesi bino bambote ebele makasi. Ok ma jolie mannequin okopesa bambote na yo ba dédicace pe na ba mabanga na yo quoi. Ouais, na pesi mbote na mama na nga moko mama Janine Asanga na pesi mbote mama Janine Bosch sans oublier Christella Bakodi ma belle sœur Nzamba Tai o asala nga pona zala na bosanité maître Seda maître na nga pesa nga ba show ba vibration musique na bosanité na pesi mbote na mama Igeti wa soutenir nga ta ba boy na bina me yeka ka soutien vraiment banana ngo ba boy ki obina lisusu
Batmisu dans ma grand frère musuba uti bangola ba ye oh yokobi na te mon journée za monde na te mais maman non ça la show ya mutu ouais maman get zo soutenir nga merlo koko baka kama get maman na vainqueur na pesi ba mbote na ebele Christella Bakodi na bosanité. Ok, merci beaucoup. Ngapena pesi bambote nanga na noti ndombe place azali bambote belé na pesi bambote nanga na Emani Ndala place ozamo bale kitoko bambote place ozali Armi Fayala bambote ebele place ozali Falanyi bambote plutôt na pesi bambote place tozali awa Couloir Lopez, Couloir Lopez, Bambote Place Azali. Donc, na remercier caméraman Nangai, Josué Fancel dans mon bali à Kitoko Oyaye Baka, koza ba image Kitoko zo le canal Libanga TV. Donc, bo s'abonner et belé na pesi ba Mbote Nanga na Mama Betty Masengu, Papa Dav, ingénieur grâce à Papa Dav na Mama Betty. Yango bomoni Alrib Kapinga, moi c'est Pemba Zanga Lisumu, moi so kote Sanginanda Koute. Liboso na bino ale na pesi bambote nanga na famille Kapinga Mobimba bambote nanga na famille Mobimba donc on a ba comme souste na pesi ba fan nanga nyonso bolandinga bambote mais question nanga suke za boende bobina ka kitoko bongo bobina ka makasi bongo na suka nango bobela te bon mais la bible qui cité alors secret na bino ezalani secret na biso physique ebele ndenge maître na biso maître Seda apesa kabiso ba physique ebele talaka maître Seda na lelio fort professeur vraiment ba bisous place aux atala bana nonde ba lela mingi ba libanga nanga sukezaya le métier noir Mike Bola mobala mwindo ngolo mbala linde fapembe bambote place aux à nous revoir à la prochaine émission. Bye, des gros bisous à vous. Ok, to comme na suka émission na biso na zo bengela bino porte-parole ya ba danseuse na biso kitoko apesa biso programme na bango ndenge ba répétaka awa. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ya kombonen. Général Khalifa, charge. Général ba charge hein? Yo moko zana da charge me oluka ba charge msu. D'accord, to zana posa ya programme ko pesa biso. Ouais, programme est juste rare. Dimanche on a signé mon programme to kota maki. To kota maki bon esika ba mise ba lia bien ba comme minene ko le ka ba kesse belé. Ata ba ko minene bolika ba na potote ya. Te netina. Bon, bah c'est belé. Netina no ebito le ka été. Donc te lobaka yo lobaka. Ouais, dimanche to kota de maki, so de bimi maki, to préparer ba concert mobo, il y a 24 communes mais to signaler bino ka et puis maki on a donc juste to préparer maki pour le studio. Pour biloko dans le studio da biloko mo balambi ya biloko mo bofebela beta biloko pola te po bakoyoka muli bato babeta wana batsa makelele wana manzanza so tika disque oh batsa makelele ngo banai bato zo mona bato beta musique ezanga tina wana bato ngo banai naza posana e babango yo moni nana zo beta nani azo beta bao bato beta ona yoka na matoi nanga musique ya manzanza yoki médaille te musique à classe vraiment ouais. Ouais, programme rap est mardi. Chaque mardi, on est à coulisses. On a 10h. On répète mardi, on a 10h. Espace la référence. On a juste na poilo. Na 14e rue limité na poilo. Espace la référence partout d'abord. On va l'exa. On répète bon mardi na 10h. Et puis jeudi, bon, on a répété en plein air. Est-ce qu'on répétera l'aura Zénith? Donc on répétera l'aura Zénith. Pour des gars plein de ça la jeudi. Na ba coquette, c'est monsieur ba plein. On a ba salle monter quoi. Ok, merci. Ba fan nazoti ke la bino ba danseuse na bino ba sepelisa bino na minutes oyo. Imba, allez côté.